au monde bongisi ba makambo wana ba infrastructure na biso wana ba bongisi yango comme kitoko batazo kamwa ai tokomloka na poto au monde basali yango dans un du temps et ça hôtel humilité et hôtel ça que ba konzi na biso ba sakamité mamabe patriarche Vincent Makela siko pasteur Moïse Mbi akende oyemba atanga na be akende te akokende déjà parce que ça ndimaki akende mais pour un secteur de Dieu ça malamu te parce que au monde koyebela to na bo mukili to kumisa mukili et ça idolâtrie or que baiko sangisa nzambe na idolâtrie te et ça m'a la beauté. Ce qu'on va dire qu'on est la moukili. Yo mo besoin de la kanzambe. Au comme le qu'on a idolâtre. Et ça idolâtrie. N'a qu'à chose à mon salon nzambe. Mamna solo. Mon nzambe convaincre. Ils sont convaincus que les hommes maman solo. Mais sur la type poya qui journaliste. Tant que tu as côté. Mi bina nyoka na teya nanye. Teya mi tika nyoka. Teya Kombo eza ya koko na bilote Teya mi tika nyoka Teya patriarche Oti Olanda ndenge pasteur Godin Poyi alobi niveau batika nyoka ke bateya moyibi omoni yango ndenge nini baton sur Dieu tout bazaba païen ce sont des païens nanenga yembi bongo pasteur na ki côté manacher place yo kola zo lukumu ay baba ouais ça ba bêtise pasteur terre ay baba bloka na bloka bozo songisa tikani teya muyibi tikanyoka et puis ata na ki so ay minde deuxième thème tokola de miyibi na bino tokola mais ça nzembo ya nani ya saiko nzembo ya langa star oui oya djembela na bonanga ne pas comme ce toi tape sur toi na mukili et ça nzembo ya langa star comment un berger un pasteur a comme bana nzambe na ba perdition ndenge wana donc nyoka ça très dangereux mais moi ba ki côté ya ndibeli kolo patiki moi ba bongo libotema mais nyoka bongo libotema te parce que nyoka c'est lilingi ya diabulu OK bato bongo na mitema na biloko ata te donc bato pas kende te yo bine ndenge wana ça sala te wana ça linga ko se faire voir et ça va distraction pamba un homme de Dieu puissant quelle puissance est l'on ça ça oh mais bato ba bika ba pesa ba témoignage parce que na ba M23 banan bango bata puissance qu'est-ce que peut benga na ba M23 parce que ça yo peut M23 na beti tolo na puissance nous ça puissant déjà yo to na le bito ça puissant yo to solo bango bongo sur nzambe na pesa mission na te na ke sala na makasa na moko oui na pesa ba konti ngamo bla pasteur mais pas les hôtels mélange voilà ça pour la compétition basala pour la match basala pour la sport et ça pour la culture chaque de culture l'église là yo ça la crapin l'église là yo c'est tout et bon c'est pas toi qui est belé et c'est nga ici quand vous dans la stade pasteur c'est ça peut m'arrêter va toi qui est belé ndengeni oh mais évangéliste on a dit comme ça va te belé l'église mais yo so que l'église mo bo moni ezangi ba Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makela Shalom shalom bana niswa nzambo balandaka biso na chaîne abino ya kitoko CLVR TV. C'est moi votre frère
le pasteur Vincent Makela le patriarche nzamba le kono pambola bino soko moni na liboso na bino na ipona ko annoncer eloko moko songolo tozana ngo bosenga bana nso nzambo balingaka biso balingaka nzambe pe balingaka chaîne na bino basunga biso na yango tozana posa ya 2 caméras et puis na ba trépied tona posa ba caméra na ba trépied parce que ba caméra auto sala oyo et comme ya kala bozomo na même ta qualité ya ba image et que tu makasi na kosenga na bana nyonso ya nzambe oyo ba lingaka nzambe pe ba lingaka chaîne na bino bo soutenir chaîne oyo tona posa ya ba caméra mi balé ba 2 CLR mi balé ce qui peut nzamba sungo tinina na tamoko pe de comme ça tina mususu e rozabongo malam nzambe aleka na kopambola bino et ba caméra oyo ezana place à côté micro hein place à côté micro parce que tout ça ba bémission pe libanda et ko sala bongo malam mabe moko bana nzambe o basunga ka bazaka ya kotanga vraiment nzambe aleka na sala grâce ba caméra oyo zwama je crois que nzambe oya pambolaka abozanga te ko pambola bino na lancer appel makasi et pas ya sœur na biso Mariam nzamba le kana ko sala ceux qui moyen ezali ba sœur Mimi Tomaduda ba papa Edi na bana nzamba za les États-Unis bino tout ba Sylvie Kigalu ba Lievin ba mama Gigi mama Mimi Tomaduda frère na biso Yava boza ebele pourquoi pas ba sœur Laetitia Mayala tozana bosenga na yango nayebi ke nzambe akosimba bitema ya bato pona kosunga chaîne na biso na ba caméra ya sika. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, topesi bino mbote mingi bande ko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na kateko ya monde moyebi ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV. Ezali chaîne oyo ezali na 100% bon nzambe 100% bon nzambe eza chaîne oyo vraiment ezo bikisa batu ezo kozongisa batu oyo bakabwani eza chaîne oyo ememi lipamboli kati na ba couple pe kati na ba famille donc bolimbisa biso parce que semaine passée bomonaki biso to kotisaki vraiment émission te vraiment tozalaka air monzo te tungisaka air mo pe moi retraite to kotaka yango semaine passée bomonaki ba news te na kati ya Ciel Ouvert TV bolimbisa biso to monaki ba appel na bino ba message na bino lelo bozolanda vraiment ba analyse moko ya malamu na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable et sans oublier Caleb Makela Nzambe a pambolaye et Belvin Makela pe assistant na bango azali wana sans plus tarder na yambi patriarche Vincent Makela parce que tous les analystes au sala lelo ndeko ko partager na ye ko za la brancher te bo partager ka ba émission bo emaka bo jeme yango penzambe a ko pambola bino bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola Moussa Nzambe pasteur Flamme d'Angola nzamba le kana pambola yo pour la invitation. OK, merci bonne santé na yo, santé ya libota na nzambe, santé ya ndako na yo. Santé za malamu ndako za malamu chérie nanga mon œuvre d'art mama Bene Makela aza malamu bana nga nyonso baza malamu ba Belivin ba Plamedi ba Sephora Makela Babi Barachi sans oublier Bokilo nangai mama Marcelo et puis na Caleb il y a toujours pour sa papa toza malamu mais pour te déménager quitte OK ah mais ça place ya sika eza place ba monika décor échanger eza place à sika na ba ko déménager wana et puis ezaka moi mutu passe eza moi mutu passe menza basali grâce to mone sous lelo et gloire à Dieu nzamba zolokum santé za malamu na ngolo ya nzambe sauf kaka makambo nepsa bango wana mais de toute façon santé za malamu na ngolo ya nzambe. Voilà, on est là qui patriarche Vincent Makela. Tolobi boza la brancher toujours dans Ciel Ouvert TV. Le lot toujours ça là-bas. Analyse moko est très important. Bon zapete boza la carte brancher. Bon partager l'émission oyo. Bon partager penzamba pambolo. Tiens yango na statut na yo. Nzambe akopambola yo. Pasteur Vincent Makela. Tomoni G francophonie. Et bandaki et prendre fin dimanche
Et tant que patriarche Vincent, est-ce que au monde nini po yo obo ya kaka makambo nyonso? Selon yo, j'ai francophonie zo le kandenge nini. Merci beaucoup pasteur Flamme na boya makambo nyonso te. Obi kenga na un homme spirituel. O eza ko cadrer na makambo ya bunzambe kat na ngate yango na telemelaka. OK. Mais soki eza nango mabete na ko telemela ngo te. Na pesi ser joli mbote mingi na pesi mwana koko na nga dibanga mbote mwana nga précieuse na délice mbote mingi encore une fois mbote mingi na mama na bango omo mikona na moi matama ouais donc makiba sa musana ye nzamba le kana opambola ye alors pour nous répondre na question na yo oui ja francophonie zo le kamalam mais lukuta mabe na pelanga na landeli yango te na pelanga na landeli yango te mais nazo zo kaka ba news amike mike na ba journal parler OK mais pour la vendre na ko pena boye na tala yango to na yoka makamezo le kakuna na noté mais félicitations quand même na ba athlète na biso OK parce que toza jana 4 médailles d'or OK et puis na ba mesdames sous toujours moi mingi to comme sur la 15 médailles sur 14 vraiment 19 oui. Ah merci beaucoup l'homme valable on peut se le valable beauté OK, na pesa game beauté. Cerveau électronique. OK. Nzambe pena komisa mais ezota ça que Congo ezamboka yangulu. OK. Préparation za kia malonga te mais quand même naza congolais attends naza chrétien mais naza congolais vraiment il faut que féliciter ba tête na biso Nzambe akumisa ma et puis nanga ba rajouter et loko moko passer flamme au monde ba bongisi ba makambo wana ba infrastructure na biso wana ba bongisi yango ekomi kitoko batazo kamwa ay tokom lokwa na poto omoni basali yango dans un du temps ezako et humilité ezotalisa ke bakonzi na biso bazaka mitema mabe OK mpe basala yango na nko po mboko ekoki kobonga ekokoma mpe koleka poto mais manque ya volonté na motema mabe naki muyibi yango nde esalaka ke mboka oyo ezala ndenge tozalaka omoni ndenge stade du veme ekomi omoni ndenge stade de martyr ekomi batongi baplace mosusu place ya bagymnastique batongi bisika ya batleto ya mbangu batongi mpo na nini mpo na ja francophonie pourquoi pas bakoki ozala na volonté wana ata ko ja francophonie te ke basala mboka na biso ezala kitoko ezala malamu mpo biso bana mboka tosepelaka na yango na mopaya soka ye awa alula yango ozomona ke toza na badirigant moko baza mitema mabe koleka meme satana ye moko. OK voilà merci patriarche Vincent Makela Mayatomo le grand sapeur partager émission héritier Kasongo partager émission patriarche Vincent Makela question ezabouyi na lobby quand même ba pays ebele eye ko participer mais essayez car il faut ba ça la ngondengona na rapidité ba bongisa yango ezape mabete patriarche omoni eloko basala yango na précipitation moi mabunga pe zalaka moi mingi. OK ozomona même ata ngai so ngina gene koteya. OK oui il faut na bonde la nzambe spirituellement na za peut préparer. OK pour que tele maboye diable ati maloba musuna munoko na yo et scandaliser bato donc ezomona samake na mboka na biso ba condamnation basaka na volonté te pe balingaka mboka oyo te omoni pona ja francophonie basali be infrastructure bongi babaka mingi bongi na mona ki même nini sécurité osomona sécurité na boka eza comme terrible mikolo bakuluna bazoka na su te osomona mais pourquoi pe kotikala continuellement ndenge wana pomboka na biso tozala malamu tozala pe na kimia oleke basalaka yango na précipitation soki mokonzi moko koya awa baoki motu moko ya monene koya awa ale bati bacouleur na baveni babengani bamambo batekaka na babalabala nzoka na mboka misala eza te ozomona wana nga nazokondane yango mais soki bakomi na volonté ya kosalaka yango ata baorganisation moko songolo te likambo moko songolo te mais basalaka yango chaque année mpo na mboka na biso emata nayebisi yo ngai pasteur Vincent obike na boyaka makambo nyonso na kobeta maboko mpe na kokumisa nzambe mpo na mboka na ngai. Voilà pasteur Vincent Makela yo ozalaka na yo hypocrite soki likambo ezali oloba la vérité mais tomoni na je francophonie oyoyo
président Ferrigola a qui choisi pour la ouverture de la francophonie. Mais tu as dit que avant 2 jours, il y a la francophonie banda faire un lobby à participer du société patriarche Vincent Makela. Tu as dit que a ouverture le président Fali pour pendant ayo yemba et ça qui vraiment polémique entre les Wario na bagolo. Pourquoi? Ngai banga faire ba falo ngolobela ngote. Na porte-parole na bangote et puis makamna bona yeba na ngote. Ngale so mbala mingi so yemenga émission tunakanga makambo ya bunzambe wana kota la kati. Et nazo kama ndoko benga bongo ba président. Na ito so ba président na yo ha. Nte ba président orchestre na bango. Amaza président na yo te. Te za président na ngai te mais président ya orchestre na ye. Question na ngeza boye. Le kolobi olinga makambo na bango te to check close. Te makambo bongo talinga ite. Aboya, abeta. Ya ngai wana ezate. Eko difenga na loko te, eko longola ngai loko te, et baksanga pe loko te. Donc moi je suis pour le Seigneur, nazana pour la makama molimo, makama ba fe na ba faluana, nazani Gaulois ni warrior et puis na linga ngote. Donc talinga. O tika na pe linga ngote. Na linga po nani? Eko difenga nani? OK. Yo éviter que batwana diable tizamo makasi ya. Pour opengu sabato. Ozomona. Donc ngai vraiment na s'intéresse à ngote limbisa ngai mopanzi sango en tout cas limbisa nga na kombo na iso. OK, voilà, actualité peut-être ezali. Est-ce que na jeu francophonie eza malamu pe ba ko bengisa musicien ya nzamba ya koyemba? Na zokso na mukusi za mabe. Eza mabe pourquoi? Eza mabe parce que misa nzamba agene koyemba nini? Awemba nini pa koyembela banani? Mais oyemba nzambe. Pa yembela banani? Mais oyemba na nini population ye wana? Est-ce que la population ba yeli makamanda mais to ba yeli makamusu ya musuni? Ba yeli makamanda mais to ba yeli francophonie. Toi bon, francophonie ça n'a rien à voir na bunzambe. Francophonie ça makambo ya mboka. Mais ba pasteur ba okino kota. Hein? Ba pasteur pe ba okino kota. Ah na condamné bango te mutrapta ebi nzambe ni azo sambela. Bo pasteur fait ça yo okino kota te. Hein? Okino kota te. Voilà lukani. Na ogana nini? Mais ça makamamboka. Eza makamamboka. Eza makamamboka na ngai na ko encourager. Na lobi yango awati. Mais okende te. Je suis congolais. Pour la congolais, mboka na ngai organisé je moko boye. Malgré ça pour le coup mankolote et ça pour le développement mboka, pour la bolamo mboka, na encourager parce que nazali congolais, nazali centrafricain ni rwandais. Non. Naza kuku dendote naza même congolais. Na ko encourager. Mais pour que no kota kuna na bono beta maboko. Ah. Obina. Te. OK, nana kumsaka nkolo Yesu. Esili. Pasteur Moïse Mbi avait invité à Robeta dimanche na explanade ya palais du peuple. Mais comme ça voté parce que pasteur ndeba benga que soit pasteur Moïse Mbi c'est un païen. Non, il n'est pas païen. Asa mupagan. Ah, mutazo diriger communauté munene bon asa pasa mupagano. Mais bon na misala bote na bizali na bangote. Na bisana bango yo ki makambo ebima pona soit za pasteur Moïse Mbi eza makambo sikate yo ki makambo ya loba akumisa gege na nzembo na ye gege sur le diable. Donc ezota samake bible bi qu'est-ce oyo motema no evandi est-ce que oyo pardon bozunu evandi n'est-ce que motema ne kozala ye ko na motema zenge bezaka pa gege yango ayembela gege nga motema nzaka pa ya nkolo na kokamwa te soki ake kobeta kuna parce que bato bakokanaka nde basanganaka ya kokani zela te papa ya kokani na bango yango akesanga na bango soki ya beti sima nango fera ya beti sima nango fali ya beti sima soki waze kwa ya beti c'est normal parce que azana bango kamoko voilà parce que Vincent naza d'accord te na oyo o zoloba pasteur Moïse Mbi il est pasteur, azali représentant légal ya cité Bethel. Tant que Yozo benga paye bana Bethel ba osepela nangote. Aza responsable ezali lokola lelo mokonza mboka asali si festival moko boyi. Abengisi ba musicien mokili ba ya koyemba, abengisi ba musicien basala ba musique populaire. Ba ya koyemba, abengisi na ba yemba la kanza ba ya koyemba. Ezali sumu te parce que ezali sumu nene. Ezali sumu par rapport à quoi? Ezali sumu par rapport à quoi? Molina mwinda basangana kate. Autant la Bible était par ses flammes. Non, on a yebi yango. Nul ne peut servir 2 mètres par ses flammes na ngina tomboka. Sko pona mboka. Pona mboka ba koyemba te pona mboka. Non, soki bati pona mboka,
tout d'abord yo ngane bisa onano ba chanson patriotique eza mabete basangena na mokili ko sangisa nzambe na mokili eza malamu te ngana tuni ba chanson patriotique oyo lobi basangisi le païen na bana nzambe eza lisumu eza mabe eza mabe makasi bako kamatela bakala basangona na basika te bible lobi yango c'est pas bien biso to bongo ni botema tokomi bikelamu ya sika osomona sikopona yo jamais qu'on mélanger Jésus na mokili non patriarche Vincent Makela siko pasteur Moïse Mbiya akende koyemba ou akende koyemba te atanga na be akende te akokende déjà parce que ça ndimaki akende mais pour un serviteur de Dieu ça malamu te parce que omoni koyebela to la bo mokili tokumisa mokili eza idolâtrie est-ce que vous comprenez eza idolâtrie or que bako sangisa nzambe na idolâtrie te eza malamu te soko badi koyembela mokili yo moko pozomela kaka nzambe okomi lokola idolâtre eza idolâtrie nakasi oza mosala nzambe mamna zolo molimo nzambe ezoconvaincre ke nazomamaka solo mais soko lati po ya kijournaliste tant soko tiako tembe mais ce que je dis c'est biblique mpe eza bongo po nazobenga mo bapayen parce que par rapport ya misala bo bazosala bokoyeba bongo na misala na bango bokoyeba bongo na bizaleli na bango plutôt ozo comprendre ok yango nga nalobi ndenge wana c'est dangereux mwana nzambe asangisaka nzambe na makambo ya mokili ekosimba te enfin oyo elobi nango mama Laetitia Mayala na Belgique patriarche yo mpe lelo lati tokoya bamusicien ngambo wana toomona mpena bankoma kutu ndenge oza no telemi makasi koleka ngai patriarche nalongola nao chapeau patriarche obeti mpena bankoma mama Laetitia Mayala na Belgique akoloba kolata naza nde propre nati propre mais nati makasi te eza bagriffe griffe elingo olobani mais nikoloba eloko oyo ya likolo elamba nyonso ezaka na griffe mais griffe eza ya likolo nga natangaki likolo ndenge nini natangaki kombo nango likolo koma natangaki kombo nango ezaka elamba patriarche shaki nanga pondeli nga nalata yango oyo biloko bamusicien na réaction ndenge wana nga monango je pas jibe mpiana bongo soko jibe pa nalata yango donc jibe mtatonga yango teyete mtatonga yango mais yo faut tiki nango elamba basala yango mpona moto sosongo na makoki osombi olati maintenant naki kolata te mpona anemdesoke oyo nabeteli kosongolo oyo nasali boye nalati nango mpona lokumu ya nkolo mais eza propre je suis propre parce que nkolo mpe alingaka propreté alingaka salite te voilà mon habillère maya moto na pareil tala biloko pasteur Vincent Makela alati yo nde ozogravisa yango non eza babilamba yo nde ozogravisa yango nasi ozomona modèle betelanga mpe modèle wana nalata yango na à la prochaine émission ezala malamu ekomi en vie ekomi oli mabe eza couture moko kitoko ekomi en vie maya tombo déjà moni couture yango akobeta yango voilà ekomi en vie ekomi olimu mabe bien habillé patriarche merci na mena ezaka propre na propre s'il vous plaît tolobela makambo eza essentiel ok bon muyibi na nyoka bateya nani bateya muyibi totika nyoka nikoloba nani te pasteur Godin Poyi menga nayebi te yo nde totola baquestion pasteur Godin Poyi muyibi na nyoka abwaki kiri nayebi te se bande kosala répétition déjà po en tout cas pene ezalaki na onction ntango azoyemba abande noko teya bia bandi kaka moyibi na nyoka bateya nani yo omoni yango wapi eyana baréseaux sociaux nyonso ezali donc dès ana toti na pause tosengi na évangéliste Cédric balancela biso yango comme ça tolanda patriarche akokomante miyibi na nyoka na teya nani teya miyibi tika nyoka teya Kongo eza ya koko na bino te teya miyibi tika nyoka teya bande de voleurs. Bien-aimés, les gens meurent dans les hôpitaux à cause de ces voleurs. Alléluia. Amen, amen. Les fonctionnaires sont impayés.
À cause des voleurs. Seigneur, on consomme été. Yango miibio, bakokenda. Bien-aimés, nous sommes tous pèlerins. Passagers sur ce. Un jour, on partira. Mais quand tu partiras, tu iras où? Vous qui volez toujours les biens. Vous avez déjà vu quelqu'un être enterré avec sa maison? J'ai besoin de vous aujourd'hui. Retournez tout l'argent volé dans la caisse de l'État. On va refaire les routes. Voilà, patriarche Otsigolanda. Ndenge passé Godin Poi, alobi mi faut batika nyoka ke bate ya moyibi. Omoni ngo ndenge nini. Baton studio stu baza païen. Ce sont des païens. Nanenga yembi bongo. Pasteur na ki kotel manacher. Place oyo encore dans le kumu, aye baba, ouais ça va bêtise. Tout le monde ça va nzema mukili. Yo chango o la chango couleur ya loko na nzema nzamba ndenge ni. OK, c'est né yemba mukili. Ah, na zo ba soutien. Mais ça va nzema mukili. Na muso église ba yambi. Mais parce que église ba za bato ba za na lifelo. On a ka lifelo. On moni église wana ko za ba lifelo. Et ça ba tombeau. OK. Nazo soni ka basolo. Moi na nzamba asosoli nzambe. Avec ça de l'église wana te. Parce la terre a mbaka bloka ndonga bloka bozo songisa. Tikani teya muyibi, tikanyoka. Et puis ata na ki so ayembi nzembe deuxième nzembe. Tokolalawa. Tokolandela miyibi na bino. Tokola. Mais ça nzembo ya nani? Ya Zaiko. Nzembo ya langa star. Langa star. Oui. Oya Diembela na bonanga. Ne pas comme toi tape sur toi na mukili. Et ça te bonanga na stade. Comment un berger, un pasteur a comme ma bana nzambe na ba perdition ndenge wana. Ne berera ndenge wana. Pe bazo zongisa. Devant l'église de Dieu, na chair yankolo, lié très saint. Est-ce que on encore sur le kumu? Yo je me banzema païen, on la tiango couleur boko boya yo. Pe zo pengu sabato. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, Batouana. Basa basali yanzabe te. Yo moko tuninga ke sowa parce que choqué yo. Et choqué l'homme valable. En plein kilt. Mutuna nzambe ateba kaliboso ba peuple nzambe pour prêcher que la parole de Dieu. Liloba o eko difie batu, eko biki sabatu. Aiko mbateke muyibi na nyoka tote ya nani. Et puis nazo tuna nazo c'est la question. Muyibi za nani? Nyoka za nani? Nyoka za nani? Ngara ko répondre batu. Ngaza mapesa ngam. Excuse? Bon msanga parce que faut comprendre. Nzamba pesa ngam mke mayele. O tamsusu batu mikpe bazaka na ngote. Mo bo sosoli. Soko moni alobi muyibi na nyoka tote ya nani? Parce que makamuzo ezo mapora ba ngombaleti. OK. Donc je suis sûr que Mouyibi a sauvé Mabou Bezali Jantini Ngobila. OK. Pour y aller ne bazé koyiba. Yangomoni a bengi Mouyibi. Ce que nyoka, tout n'a que nyoka sana. Nyoka ce que zandeye. Ah bon? Donc baza Mouyibi na nyoka. Donc Mouyibi Jantini Ngobila nyoka de gode poi. Pour azeko bazoyiba bango balé mais ya so batama. Et ça quoi nyoka? Est-ce que c'est logique makambo wa zoyemba wana? Ozo sanga ba idée na ngai na tiki aïe. Donc ya zo sandeni ye pas zo lia mazo batam azo na si ba gentili mazo batam donc buma mabe donc gentili muyibi yende nyoka yango mona zo bake muyibi na nyoka tote ya muyibi mais totika nyoka mais na ko bise boye asosoli malamu te na muyibi na nyoka malamu na zo muyibi nyoka plus dangereux muyibi akobongo na botema tiki mais nyoka bongo na kate ata changer poso azaka na ba veille na ye azaka ka nyoka donc nyoka ça très dangereux mais muyibi akikote ya ndibeli nkolo
pe atiki moyibi abongo le motema mais nyoka bongo na motema te parce que nyoka c'est lilingi ya diabulu. OK. Ozomone. OK. Dobi ozobenga Satana aza le grand serpent. Donc moyibi Jantini le grand serpent c'est Godepoy. Est-ce qu'on a nzembo yo ko balusa ndenge nini? Olobi nzembo ko balusa ndenge nini? Tenga na ko balusa nzembo ne te ponga na ngala zo inspiration mabende ko na te. Te yo lobi ke mieux faut bater nyoka. Mieux faut bater ndenge nyoka. Muyibi ko to rozwana parce que muyibi wana croix akotaka paradis. Mais ce que bango mi balé ko balusa ke muyibi na nyoka bater nani? Bater nyoka. Tika muyibi. Oyo te nyoka ndenge parce que nyoka bongo na motema te. Ato te yende nini? Ato te yende nini? Muyibi ku tsoki ba te yende ko bongwana. Ya na bikutu malamu ku tozo muyibi. Mais to tika nyoka. Po muyibi ko bongwana na yeso. Po muyibi ko bongwana motema, mais nyoka ko bongwana kate. Ata changer poso. Azaka nyoka na ba veye na ye, aza très dangereux. Voilà. Voilà, lentement et sûrement toujours senga bokoma botia ba commentaire na bino botia ba commentaire émission oyo bo partager bo j'aimer bo liker yango penzambe ako pambola bino patriarche Vincent Makela tout moni batu ya Fayulu baki ko menacer batu ya camp ya Mojetu mais bon mbale bazaki loko moko pourquoi ba biloko ndengo na ya soni Comment on a tout ça dans la politique hein? Ne choque ngala linga politique te. Baza très dangereux ba politicien. Plus que même ba sorcier. Ko legana ba nyoka. Plus que na yemoko Satan akamwaka ndenge mutema mabe côté là ba congolais et surtout ba politicien congolais. Baza mitema mabe ya kosakana te. Do ya linga kangai. Mais muninga te. Eza la Fayulu azoluka ba pona yeti. Ako ba président. Mais son tel malamu, il n'est pas un dictateur. Parce que, bango de babi que tout ça dans la démocratie. Moutrou ta sa opinion na ye. Yo ko ko bebi selo ka muninga te pour azana yote. Non. Tout ça la démocratie passer flamme. Ngana benga la démocratie wana démon. Mais oyo azana bitene belé. Démocratie. Demo me panzani. Ya omoni bato bazaka na mitema mabe. Tika biloka muninga. Yo zala batu na yo bapuyaka yo. Ye pasara batu ne ba militant na ye. Mutra muta gere ba militant na ye. Toza la tolérance. Ozo anga passe flamme. Dans la démocratie, c'est la tolérance. Est-ce que tam susu yo suki et pas muninga ko banda. Ba idon est-ce que suki, est-ce que ba ida muninga ko banda. Pourquoi yo kolinga oya muninga te, olikaka yo zala. De les autres, ça cause dictateur. Non, nous sommes comme ça, mais qui dictature les alliés. Très dangereux encore. Il y a un bâton à la ligne à Bangote. Voilà. Ok, question sur ces alliés. Quand la minute au Kenya veillé, il y a évangéliste Kabundu Alessa. Quand la minute peut-être au Kenya na stade, il y a CPC évangéliste qui s'amène Kibila. Patriarche Vincent Makela, aux alliés invités. Na des événements wana ngalinga bloko wana te neso ngalinga ngo te wana za ba distraction pamba wana bakanga stade babeta ba match babeta yo telemeli veillé nini na telemeli yango ko o telemeli veillé na telemeli yango to bo veillé pesa la kateke bola la te bana tongo ti bana bututi tongo do be go veillé eza veillé te kajo to be to za na veillé. Maintenant les évangélistes Kabundu Alessa ça na veillé na stade de Martyrs. Otinda bana ya fallait de bereka. Voilà ça va distraction évangélique. Naba nin évangélisation ni ça va ça ba mi tout très belé ba ça va distraction. Ba to bongo la mitema na biloko ndate. Ba pas kendete. Yo binde ndenge wale ça zala te. Wale ça linga ko se faire voir. Et ça va distraction pamba. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu puissant. Quelle puissance est l'homme ça ça? Oh mais ba to obika ba pesa ba témoignage parce que benga na ba F23. Banan. Bango bata puissance. Qu'est-ce que tu peux benga na ba M23? Parce que ça yo peut benga na M23. Ngana beti tolo na puissant. Mais on sera puissant déjà. Yo to ngam na lobi ko sera puissant. Yo to solo bango parce que Vincent. Yo to solo bango. Bongo soki nzambe na pesa mission na te. Na resala ko na makasra moko. Est-ce que évangéliste Kabundu Alessa c'est le là ça lui prier ba M23 ba kende ba okete. No bana yesa.
mais okende pas ça mosala nzambe mais loba na sala te lokola yo puyaka bango loba na sala ngana puyaka bango te na lobby ni nazande na katikati ani nazana katikati te so sala katikati za mabe oh naza mabe na ndeni parce que bible lobi faut la chaud ou bien froid oh so sala katikati mais so sala katikati kola osanza yo siko na otaka na apocalypse c'était patriarche Vincent Makela ndenge yazo sala veille na stade de Martyr mabe za wapi et bah ça implique na mboka ngala linga bah ça implique na nini ndelo na chômage mais oui bonagane ko za libéré oui bah ensemble la pas na mboka tala wala bazo distraire batu tala bati kapso to sala banzala na biso nanu nkola songa biso poto eba ko longa biloko oyo bati kapso même sur la distraction wana te to bon basta CPC na zo yonda zo bango basta des alliés appropriés pour la prière et ça pour la match pour la francophonie pour la banini ou ça ba distraction ezanga tina na ko senga ba konzi banda lelo bakanga stade bakanga on peut ça ordre ba pasteur bikuki ko sala ba campagne ba stade yo to peut ça ordre on peut ça ordre pas nani na l'état ko ba boyaka ba pasteur l'état zo yo kononté yo faut faire ça ordre l'état zo yo ka hotel so wakati tali bango faut faire ça ordre na ministre nini fort ayo kayo na ko pesa ordre na ministre mboko te mena ba kamika mboka ya mboka ba stade wato ba bongson balamu eza pona ba imana ba vita ba nini ba beta kuna sport na biso mata ba kangela ba pasteur bikuke ba te ka susu kuna te ba sonsa mbongo na bango to za be giso te ka be giso na biso so ki pona mbongo ba sonsa ba mbongo na bango bazo di ba faire distraire bato ba la sa bato pongi selon patriarche Vincent Makela wana ordre pesi na mboka oui na pesi pas bakonzi ngamo bla pasteur mais pas dans hôtel melango wala za para ba compétition ba sala para ba match ba sala para sport et ça para ba culture so on ngi culture na église na yo sala campagne d'église na yo c'est tout et bon c'est bato ba leki belé et senga ka ici comme dans la stade pasteur Vincent ça peut mabete bato leki belé ndengeni oh mais évangéliste on nani kabundaliste ça ba te belé l'église naï yo so que l'église moko moni ezangi ba so l'église ni c'est dans na bato ba de yebele akas mais ba foule peut ali qu'est-ce que déjà foule eza foule ko eza foule te pasteur Vincent eza foule c'est le nzambe po là où 2 ou 3 basanga na kongo na zakada bango yo so mona ko foule te mais nzamba so mona ko za foule patriarche Vincent Makela o banda ko diriger bato mi balé na bato ba la 20 000 pour na combien de personnes o ko diriger bato mi balé mais bato na bunzambe baza pena bana nzambe moza na 20 000 et bon na 20 000 baza ata 10 000 baza na bunzambe te obi so ko ningi yambanga to sonne mission na peso ba verset biblique autant soki nzambe asaka nzambe ya quantité to qualité te na ebika na nzambe qualité akasi o ça na 2 mais boleki 1000 yo so bango te ce que pasteur Vincent yo za un homme dédié nzambe révéla comme makambo belé c'est kaka lelo après mission o la nzambe bina abi moi na ngai Vincent dans 10 jours que nous la campagne na stade de Martyr au Kendobe au Kété o changer maloba parce que image ezotikala nzambe ngana yebi akoti na ba na stade te ba image ezotikala moko za na bandela bandolo ba kaka boye o na kosala luku yuti mais lelo ya ba kosala ngo ko compara ngana bato wana te mais ba image ezotikala ngana zali Vincent Makela mwana na nzambe converti lavé par le sang de Dieu gravement converti ko compara ngana bato wana te ngambu kolomo to mona na lobi likambu lobi na changer tiba otanga na cercueil okotika we banga ndengo na sala ngo ndengo pe na lobaka déjà kota stade de Martyr na ko changer te na kota pono sala match mais na mama nzambe okete na kena kambala moko na mama nzambe na kena kambala moko lokuta mabe ya campagne nini na kena campagne ya bozadi na bana donc c'est qui a ça ko ngoba no kende pardon soki asaki nini soki akufaki te aosalisa bamilio ngo banoke asala mpe bamilio yango mingi te et bon net musa asalaka campagne esadi mbala moko net na parce que ezeki lokola jubilé na ye akomaki mokolo tuso banini bana balingi basepelisa ye mosala nzambe nini na mboka na biso asala kuna mingi basi ebele basala kuna mingi na bona ngotanga bakombo eza koapporter un plus bien non eportaka eloko te mpo bakoka nyonso batambolaka kuna bamonanaka te bamonana te baveugle bamonaka kuna bamonanaka te na balika basolo oh oui bango baleka baopesa batémoignage bababo balobaka kuna bamonanaka te ezalaka mankiona ezalaka mamolokuta ezalaka bamasonge
ya na l'état ba kengela ba passer bukuke ba sala kasu ba campagne kuna te eza ba distraction papa mpona mboka bazo modiri mboka wana ministre Kabula zo kayo ah oui basa to sala ka l'église na biso wana bi voilà lentement et sérieusement toujours kende muke vers shit ya émission na biso nazo pesa ka mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka bozo na biso nazo pesa mbote na mama pasteur Bene Makela nazo pesa mbote il faut sukisaka mama pasteur Bene Makela mon œuvre d'art l'œuvre d'art de pasteur l'œuvre d'art ya pasteur Vincent Makela peu faut bakisa ko simba te otaché voilà OK weza ki libanga ya mama pasteur Bene Makela te libanga te so bambe libanga ko sokati weza ki dédicace na ce plateau bambe libanga weza ki dédicace ya première dame alléluia première dame azaka yemoko moi ça bon basaka combien moi ça sanga lisumu moi ça sanga lisumu donc et puis la plus belle femme hein OK du monde Zaï OK maman Joëlla Flageau que je salue à passant je salue aussi mon bébé que j'aime beaucoup le bébé Miradi le bébé de papa Flamme nazo pesa mbote na maître Julio Consolata maître Daniel Tumba mon avocat Cambès na pesa mbote na maître Idi Amin et sans oublier l'honorable Larissi Nzambe Amonayo l'honorable Serge Bolio héritier Kasongo voilà et lentement et sérieusement patriarche orikoza la dernière question nangai nazo tuna yo pour nato chiter na émission na biso patriarche Vincent Makela pesa biso ba programme ya église ba programme ça comment mais ça question te tu nous as questionné parce que flamme ba programme église ça ka nenge salaka lundi to ça na intercession mardi to na prière culte normal mercredi na ba na bureau jeudi culte vendredi culte intercession et puis samedi to ça na activité morote dimanche tout ça la culte yako gumba melankolo comme d'habitude et dimanche tout la culte action de grâce je sais que Dieu va se manifester puissamment parce que Jésus-Christ c'est vraiment azan a rendez-vous il y a azan a raté parce que azan omniprésent omniscient omnipotent OK tout ça toujours kaka na kati ya église Vallée de Bereka parce que Vincent Makela na kati ya église oyo zo kamba ce qui lelo nzamba sali ke mwana moko akoma député akoma président de la République o benga na te ça m'a bêté olobi soki mwana moko mwana na nzambe asali grâce a élevé en dignité na gouvernement na biso to na mboka na biso c'est pas mauvais mundimi aza limité te mais biso tous limité parce que toi ba berger nzambe abenga biso poto pêtre ba brebis à part ça donc na ni gauche ni droite voilà so nzambe abengi et ça m'a bête parce que na bana baza ba konti na za bana ba général ya ba généraux na za bana ya baza ba capitaine na za bana baza ba colonel na pexia boko te bolo comme ça la soldat parce que ça me la non ozo comprendre OK mais so du pasteur encore na kata politique au monde nge ba gode ba komi au monde akomi ko pengwa au monde akomi ko pengwa komi ko yemba yemba ko ba bilobela na ko baka na ba jeton na chaîne ozo mona azo sala kona esprit à haine mais ça va la monter voilà mais comment ça la terre yemta kumisaka gentili tongo midi pourquoi gaza ko landa ye azo bana to zwa gouverneur loko la gentilité lelo a changé te ya miyibi ti ganyoka a changé aussi pena fona ye a kaso ba nego wana mais gouverneur gentil no be pena ki ya za faux pasteur ah bayebani do bayebani yakomoni gentil pas azo linga yete abengi mbokate oyaki ofande so pa noko na yo boy na boye makambe bele to moni bayebani yakomoni baso babana mabanga pone gentil ya babinga mabanga te pona babinga mabanga te pona bayinga faux pasteur te po bayebani ba makabaza ko sala osomona bayebani yakomoni azo finga oyo o pa zo finga oyo voilà patriarche Vincent Makela ça la conclusion na nyonso tolobeli awa na mkona lelo conclusion na kolobaka ki bana nzamba ke ba tokomi na tango asuka tokomonaka ba makambo oyo metoka moite parce que et c'est ngamba loba nzambe kokisama Jésus lobi que tout passera mais le banangai et koleka ata mukolo moko te biloko tozomona oyo c'est le diable qui fait ça pour penguisa bana nzambe pour église ankolo ya solo ankolo bato na ko douter nango baba na ko douter na vrai basali ya nzambe omoni bato mingi
bakomi kosambela na SM obi SM ça bien moto bina episode bato mpe bakomi kosambela na SM église de Christ de la maison. OK. SM église de Christ de la maison. Pour nini? Parce que bazomona ba makambo oyo e bandi ko lembisa bango motema mais bana nzambe l'église locale ezapé très important. Dia bazom ça va fo wana pour ko faire doutise bino ba passer na solo na l'église à solo. Bolanda ngo te eza mi pepe ko lekaka na ngo. Ozomona te soki nous voter moko bimi papa eleki. Mususu e bimi papa eleki. Biso to tikeli ka na nkolo to bouger te. Bible sur le Matthieu 24 tabo mona makambo o nyoso salama mwana na moto akomi pene bikuke mais bino boninga na te botika na ngomba ngana zali kolo ya ngomba likolo biloko yo eko zwaka ngaite pe ko zwaka vraiment na nzambe solo te. OK, voilà, dédicace pour notre clôturer. Mbote mige pa ba na ngai na o bazaka toujours na ba na mikili ya États-Unis pe na Europe. Mbote mige pa ya Sylvie Kigalu, mbote mingi epa ya Moyuma Gracia, mbote mingi epa ya mwana nga Patrick Kamanda, mbote mingi epa ya frère Cédric kone na États-Unis, mbote mingi epa ya frère Lievin, mon fils chéri, frère Lievin na moi na ye mama Gigi nzamba pambola ye, mbote mingi epa ya frère papa Jean-Jacques na moi na ye mama Poli, mbote mingi epa ya évangéliste Edith Sungu na chéri na na France, mwana Popi sœur Nancy, mbote mingi pa sœur Mati, mbote mingi pa ya mwana ngai papa Nise, mbote mingi epa ya Mimito Maduda na mbane frère Yava, merci pour la bakisi obo tindele ngana konde ko ta yango, mbote mingi pa ya Basaula, mbote mingi epa ya Bazebele epa ya nanga ya Nzeze Espérance, Ferdinand Sescale Motema na mwasi na ye mama Brigitta, mbote na bango, mbote mingi pa ya Coco Ping Pong na Belgique, Gabriel Yamba et puis na Sœur Virginie na bosanité na Hollande grand prêtre Mangobu, prêtre ya ba comédien, mbote mingi na yo pe kime na yo na mwasi na yo et puis na Igete Simau na kusukisa awa mbote mingi pa mwana na ngai Esther Mabengele Diamant Noir na mbanda ye na Grande-Bretagne nzamba pambola bango, sœur Anita Patricia et puis na sœur Arlette nzamba le kano pambola bino soki na bosani yo limbisa ngai vraiment nzamba za bino kola pambola bino. Voilà, on est avec patriarche Vincent Makela toyamba qui est na émission ya mokolo na lelo. Frère Brigitte, sœur Brigitte Pagi hein? OK. Pagi na pesi mbote mingi na France. Maman Laetitia nzamba za na Laetitia Mayala nzamba pambola yo commenter susu vraiment na kolinga to benga na kato sola yo sala bongo malam nzambe aleka na pambola bino. Voilà, c'était le patriarche Vincent Makela. D'abord c'est mutu moko hein. OK. Job Bobolibanda, docteur des États-Unis. OK. Mosala nzamba pambola. Job Bobolibanda des États-Unis, ya yo ngwana. Na micro ezalaki pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable et sans oublier Caleb Makela, na pesimbote na Belvin Makela, Barachi Makela, na pesimbote na prophète Condé de Paris, maman Bijou Condé de Paris, prophète Chancelier Lema, na pesimbote na honorable Larisi, héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, na pesimbote na mon habillère Mayatomo Mayamoto na Paris. Na bande trop bilamba na ba émission Mayatomo batu baolo ba trop héritier Kasongo ya na renfort na pesimbote na boss Didier Simisi et sans oublier Azil Moutale moi na Bruxelles ya solo na pesimbote na Dexi Mbimba toujours na Bruxelles na pesimbote na boss Mambote na Luanda et sans oublier le grand pétrolier Zakari Ndubukulu. Nazo la s'appelle pas ya batu ba biso motamotema bala mutona pusa caméra tona pusa ba caméra mi balé ya kitoko poto meka susu ko professionnaliser musa tozo sala ele kamalam soki nzamba tina motema na yo sunga biso na caméra atana no moko e ko sala mabete nzamba le kana pambola yo. Voilà un message on est là qui a patriarche Vincent Makela toza vraiment na bosenga ya caméra ata mi balé même moko ya malamu et ya vraiment ekosumba pena musala oyo et kende liboso na pesi mote na ser divine le sambo et sans oublier maman Joëla Flajo, maman des mondes de Miradi
les bébés qui viennent beaucoup. Na pesimbote na honorable Liévin, honorable Détitois Samou, honorable Alain Kouké. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.